30 janvier 2024, Kinshasa, Congo Brazzaville, Mbotepe, merci na confiance, na fidélité, mon message repesa, na mag FM, Yamukomna Lelo et Bandi, Penatumilo Sebolandi, Bolamu. Tikato font la casse à son abisso, c'est un abino koeba et session inaugurale à l'Assemblée nationale pour la 4e législature. 400 des députés qui répondent à qui présent à l'Assemblée nationale, Mokolo Alandi, pour un reportage Yamag FM. Session inaugurale à 4e législature et Samaki, Mokolo Alandi 29 janvier 2024, Kounan Assemblée nationale, Sika Wapi, 402 députés répondant qui présent sur 477 députés au Bazalaki élus pour proclamer la commission électorale nationale indépendante CENI na Mokusi. Nyonso e banaki na appel nominal eska wapi ba député bazalaki présent ba bengamaki pour na kolakisa présence na bango na kati ya Assemblée nationale. Pe na sima installation et bureau d'âge et salamaki oyo ezali dirigé et par Christophe Mbosso na 81 ans P. Serge Bahati 28 ans P. Age Matembo na 27 ans. Bangonde bakokumbela bureau ya Assemblée nationale ti élection ko salama pona kotia président ya sika oyo a co-dirigé Assemblée nationale pendant 5 ans. Kasi esengeli na bino koyeba ke ba député oyo bazalaki na Assemblée nationale mokolo ya lundi bango nyonso bazalaki bongo élu le 20 décembre 2023 na élection oyo utaki kosalama pe proclamé le 14 janvier na commission électorale nationale indépendante par Denis Kadima. Awa peuple congolais efongoli misu pe ezali kozela suite ya malamu na ba député ya sika oyo bakena Assemblée nationale pamba te ebele ya kala population eboyaki ko voter bango kutu misusu bakangaki bango ndi ba fraudeur yango tomoni lelo ba bilongi ya sika bakoti ebele kasi soki mosala kitoko esami surtout ya kosunga président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et kozala vraiment kitoko surtout pour na bien ya population. Ministère assainissement la ville pour Kinshasa ko continue à travailler la commune ya Kasavu Besika oyo wapi na rond-point Gambela ministère de Kosam avec impact P idéologie. Soki otali bien awa tozali na commune ya Kasavu précisément na rond-point Gambela esika oyo wapi salité bosoto fulu ekomaka awa ndinga kosakana te pe ekomaki ko déranger population lokola abanaki ko jouer intérim pona ko gouverner ville province ya Kinshasa komo na ye Gérard Jikoko Mulumba apesaki mitinde pa bourgmestre ya commune ya Kasavu pona ko banda musala awa na rond-point Gambela tala tongo déjà balamuki na bangin pona kosala musala kaka nde komona ezali kopesa esengo na kati ya motema ya bakinwa mingi penza bandeko oyo avandaka na commune ya Kasavubu pe bourgmestre commune ya Kasavubu ye moko azalaki maloba te pe abelaki boye batata ba mama bilenge bana Kasavubu lolenge tango tokotaki bolelaki par rapport ya esika oyo tolobaki tokosala effort pour na ebunga. Alors pendant son intérim, le vice-gouverneur de Koko Mulumba, Oboebi, Batnos Fabenki Painaye, et Alobaki a réagi. Yamoana sur instruction naye, au Monique Lelo, nous ont lancé Misala, il y a aménagement, il y a rond-point Gambela Oyo. Je pense que Bisonyo Tuzabana Kasavubu, Toko Sepela, na ouvrage Oyo Kosala Mawa, Pambate, Ezapona, intérêt na Biso. Alors, le lenge pour faire Biso confiance, pour faire la Bilo Moussala, Yamwana Moussala, Toko Salamo, sur terrain. Kasi ba question oyo ba Congolais bazali komi tuna mingi pena ba kinwa nani alo diriger ville pour Kinshasa côté oyo Peter Kazana lobi kengo bilazunga musala kasi Gérard Jikoko Mulumba pe azo continuer kopesa mibeko et pa la bourgmestre pona kosala musala na ba commune na bango to ebite soki ba bourgmestre bakoyokela Jikoko Mulumba to pe Gentini Ngobila soki ba mosala ozo ko continuer kosala vraiment kitoko makasi kasi to kosenga na papa Gérard Jikoko Mulumba a ozo ko jouer intérim na yo tala pe rond-point ezo
rond-point Bongolo pe rond-point Victoire esika owapi babo soto ya ndenge na ndenge pe salite ekoma kobwaka mawana tongo milipo kwa population ekoma kulela soki mosala kuna pe salami ekosala kitoko makasi. Na motema malamu na ye honorable Manunga Joseph wazali bongo ya circonscription ya Bulungu aikopesa enveloppe na ye pona ba sinistre ya inondation kuna mingi bato bavana kapembeni ya fleuve Congo. Mosapi moko esokola kelongi te bakulutu baloba likama o ezwi bandeko o bavandi nzinga ya fleuve Congo etali bakongole nyonso mbela o epesamaki na nzela ya Fondation Malua Television na bakambi ya ekolo ya ndenge na ndenge pe mokambi ya Fondation Malua eyokani tala bato ya bonne volonté bazo ya moko lokola boye honorable Manunga Remy Joseph aye kopesa part na ye ya contribution po bandeko o bazana pasi bazwa mwa lisungi na landaki na télévision FM donc ezali chaîne oyo ezali ko kabola makambo ebele na kati ya mboka yango tolandaka ngo mingi vraiment tango natali na moni place oyo baza ko senga to ko lancer message pona ba sinistre to ba inondation surtout na kati ya ville ya Kinshasa na kati ya ville ya Kinshasa pamba teme na babisika mingi na kati ya République na biso ya démocratique ya Congo yango wana ngai pe na zui volonté wana comme citoyen congolais ya bonne volonté na ye kutika pe moi contribution na ngai ya muke o na salaki nango na pesi yango pa ya bakonzi po etambola kosunga bandeko oyo nyonso bazwa mikati na ba sinistre na kati ya ba inondation oyo za kosalama mikolo oyo. Simana yango président ya Fondation Malua maître Malua Billy Cléophas oya yambaki enveloppe wana abengi ba congolais ba continuer kosala ba acte ya boepo lizwi muninga likoki pe kozwa yo lobi kama eza monene chez ezwi biso nyonso ba congolais ezali likambo ya gouvernement national te gouvernement provincial te président de la république yemoko non. Même tous nos amis, camarades députés, élus ou non élus, c'est maintenant qu'il faut bola qui ça bolingo ya solo bozala kanango na peuple na bino. Ezala te ke bulukaka boy baka ba voix ba peuple wana seulement quand vous êtes dans le besoin. Non, ce peuple-là se retrouve en difficulté aujourd'hui. Soyez là, montrez votre bonne foi tosunga population wana et kokende tout droit vers ba oyo baza kolanda biso. Bakolo biloko na bango, ndenge okanisi bango. Message na bilo qu'on a bien union c'est comme la bango. Merci pour les encouragements que vous avez fait à tout le monde. Tout élément, tout lamuka, tout sangana, tout tambola ensemble. Kimia ezala na batu nyonso. Ba oyo bayoki reportage oyo boye bake bozape ba congolais likambu oyo etali biso nyonso likambu ya kotikela baninga likama boye eza malamu te esengeli ba congolais nyonso basimba na loboko pona kosunga bandeko oyo bazana pasi. Maman Fifi Bachala Bichulex apesa kipe don ya bloko ya ndenge na ndenge pona ba sinistre ya inondation na Fondation Malua apesa kipe réceptionné par le président Billy Malua Tolanda. Bandeko babolingo passe eza mingi na vandi te depuis président signé donc to sala ki investiture ya mokonzi na biso nazalaki nanga kuna te atukali kuta mabe te mais namoni ke loboka nzambe esimbi motema ya papa Billy Malua oyo fondation na ye pa totelemi awa mama Fifi yo tolobaka ke bato na yo yaka okende kotala likambo oyo ekomeli bandeko na biso na ndano kuna na limete alors ndenge ba image eza kolakisama ndenge bino moko bongo na bato bazoko donc bakomi na bapiro on dirait baza na village bazangi ya kolia ya komela ya kolata siko yo motema no lobiko to posilaki to lingi population ngonga ya kolakisa ongana zali notable ya funa mais talanga na ye awa na limete pour ça qui a sonné effectivement le cœur de Yamutu et pendant n'est pas population à son les alliés. Oh, nous sommes là, papa. À tous les mituka 100, aux Ubanda Kononant, au côté mais est-ce que Dieu va te demander, est-ce que quand j'avais faim, m'as-tu donné à manger? Quand je n'avais pas où aller, est-ce que donc où habiter? M'as-tu donné un abri? Non. Alors, ton corps m'a battu, ton jong a battu. Je vous dis sincèrement, to vivre avec qui, to sala nyoso ko sala. Mais pourquoi tu es comme akaya ko sunga baninga na biso ba prochain, ko te comme makasi. Moi je veux toucher la personne qui a un cœur.
donc bango proportion ateli bango kande o matapamba tamena tela yo papa ale na sélection qui yakana sapatu misatu yakana 3 chemises tout fera non surtout comme 100 et comme combien 300 chemises 300 chaussures des soucis na ngwa na place ko déposer ngo en tout cas na commune sengo mingi place tozali penza ezali tellement na transparence ya nyonso bino bokoya nango tokokabola yango na ndenge sengeli na mutu nyonso akozwa. Président de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH Paul Sampuye Payaki na fondation Maluwa pona kotla badon oyo bandeko ya ndenge na ndenge bapesaki pona basinistre ya inondation. Ba message oyo ya appel de fonds bozolanda na FM télévision ezama sekite ezande likambo ya solo baye oyo balandi ba message yango basaleli yango bazali ebele yango bozomona baye kotika badona bango na fondation Maluwa télévision wapi epai fondation Maluwa aza na entrepôt monene a disposer kaka pona kosunga bandeko oyo basinistre ya inondation ya fleuve Congo. Tala lokola boye président ya commission nationale des droits de l'homme Paul Sampu akitaki ye moko pona ko vérifier na entrepôt ya fondation Maluwa biloko modèle oyo ezali ko bomba mela pe ndenge nini badongo ezali ko zwama avant que akota na kati ya entrepôt président ya fondation Maluwa asalaki résumé ya récolte ya badongo nyonso ndenge ezosalema sima na yango akotaki na entrepôt atali ye moko biloko ndenge ezokota ezopesama bino batu bozolanda elema oyo boyeba ke soki boye na biloko na bino esika ezali ebele pona kobomba ngo po fondation Maluwa ezali fondation monene crédible ebani sur le plan international azana ba infrastructure pona kosunga population congolaise kaka na cadre ya action humanitaire ndenge ye moko maître Maluwa Billy Cléophas président ya fondation boyebeli ye papa maboko pembe atala kaka pasi ya bana Congo tala lokola boye azu biloko alobi bomba mabe esengeli bakondi pe basala nzambe batia mwa lipamboli po biloko ezoya ekende kitoko na tango bakokabola yango mikakatano ezala te sima bakondi oyo kotala biloko oyo bazongaki mutu na ba occupation na ye fondation Maluwa azali ko veiller na système aliso likola lisu soki do ekoti clarté ezala ba partenaire nyonso bayeba ke biloko ekoti yango tina bomoni visite oyo. Na société sena bino koyeba ete population ko se platina comportement au ba chauffeur basakana ngona ba receveur ya komatira prix ya transport tongo midi poko pe staka kitoko te bela kina micro ya Mike FM Tolanda. Bon, normalement, ils ont dit à des responsabilités. D'abord, à part de l'État, il n'y a pas de suivi. Ceux qui ont bandit, oui, 7 heures, au moins le transport, 3 000 fois 2 500. Ceux qui ont 10 heures à 11 heures, au moins 6 500. Et comme on a pourquoi donc, même une fois 3, parce que suivi est athée. De 2, il y a l'État, le transport. On peut baser la base parce qu'ils sont là pour contrôler. Mais bango baza la barre, baza ça a zinga. Pour la bango ils sont qui hausse les prix, ils allaient comme ça la ligne, au kanga va chauffeur, au kanga va receveur. Bango non, il suffit qu'on va payer 1000 francs. So ok, si tu n'as arrêté de rabat taxi bis na boulevard du 30 jours la galerie présidentielle voilà. Au comment la batanda ni on a taxi tous les taxis, au comment on a 5000 francs là-bas pourquoi? Mais ils sont là, il suffit qu'on va hier, va finir 1000 francs. À terminer. Oh, on a 1000 francs. Donc, Matisse a pris l'ingénieur. Tout ça, c'est un problème de désordre. Désordre, mal gouvernance. Parce que tu vois, tu as le ministère du Transport, tu as le gouvernorat, il y a la ville, et tu as le prix exact. Si le carburant matin est à 250 francs ou 300 francs, mais le conducteur a 500 francs par personne. Au litre, 4-5 personnes, ils allaient à 250 francs, il y a plus. Il y a 500 francs par personne ou 1000 francs à vacciner tout le monde. Donc, on a un problème de transport, on a un problème de transport, on a un problème
au Bamsou Babakapano qui doit se débrouiller, il faut qu'il n'y a pas un ordre vraiment donné, respecté. Donc, les alités, gouvernance, les athées. La ville est restée une ville, chacun peut faire ce qu'il veut. Oh, nous sommes ça, il y a un ça. Ils sont toujours transportés. Nous allons aller carburant. Net singa na uti rompenga ba na première vie 1000 francs kaka. Na zozo ngapeka rompenga ba 1000 francs. Bon, transport na habité na 207 to soit transfert soit disant oyo tozobenga oyo yas tonine. Bon, na biso taxi ezaka 1000 francs. Na biso na oyo jamais eloko na po l'état na biso ayibika prix oyo ezalaka 1000 francs. Nakende beau marché ezaka 1000 francs. Nakende Willery ezaka na 1000 francs. C'est que bangonde batu ya zan en plus tard na nzela so koti kabamba kabinda okomati ya 109 nzela ezate kobanda Phoenix ozui kabinda ti okoma na 109 nzela ezate mais biso tozosala kaka na 1000 francs tozodébrouiller kaka banzela bon carburant ezalaki ezomata c'est normal mais na nde twana soma 10 litres ezalaki na 25 000 parce que 10 litres ekomi na 32 250. Ce que tant la ville à Kinshasa pe na Congo me remarquer que taux de dollars allait toujours à commenter peut-être que ça passe la population pe baleli na micro ya Mag FM président de la République que ça quelque chose pour deuxième mandat na yo o bakinde peuple à kosepela. Totaka mboka nsoka ndinga zo kendele bato eza toujours au matin to senga na ba konzina biso ba kamba biso na mboka bate biso vraiment ma dollar oyo pour peut-être nga ko tshana to bona se musa tshana to alikolo alors to loka biso moto santo sana to mo pour bénéfice que ozo ba kilia po kilia musa ko ya bo ala nane ko to za alikolo ko te za se ola ndate yo mo geno makambo ekika bona na makambo to ya dollar dans trois formats to senga ba konzi bate biso pena makambo dollar po mo kan supeza pe bien biso do tshé to ya malamu parce que tozo kita ernion zo mata ernion so bandeko wana bazotia bongo pour que basalaka mbangu ko changer mbongo biso to tshé to oyo eza fixe ata ekitibe mati to ya malamu nde yango eloko to senge pa bakonza mboka il faut ba travailler malamu pour que mboka bato za to moko to fixe donc et ça la pasi na zando to mususu na kingasani to mususu donc ba préférer au kende changer place eza ils ont commencé pour bénéficier. Alors biso to tshé taux normal bazo kima biso. Pour que ba fixer ka to moko pour que makambo na mboka sani ekende bien. Pour makambo ezalbe parce que boye et pesa ka difficulté zo pesa ba matata mo bantu mususu que bazo ko kana bangote. Ce qu'on dit au 5 ans na chef de l'état yemoko asani alobela ministre ya budget pour na ba fixer ka to moko ya nini ya dollar. Bao ba changer baza na cité baza na tomoko bao baza na ville estiko to ke nos dollars baza pe na tomoko eza na muntu to na yete net ke muntu a cha prix na ndako na ye ke ndako na ngasoko za pozo ko futela o futela ka boy biloko wana te. Tokiti na Congo central esika wapi na Kimpese na centre commercial Kimpese wapi population d'aller continuer ko marcher pour na kosenga na gouverneur Guy Bandou assiste à insécurité aux alikuna na Kimpese. Tala bien. Awa tozali na Congo central précisément na Kimpese mingi penza na centre commercial Kimpese sika wapi insécurité et commandé coutume awa okomona bolali bakoteli bino na ndaku ba policier na minduki pe mususu bakokotela baona kati ya ba hôpitaux nyonso pona koluka mbongo to pe ko violer makambo ya ndenge na ndenge oyo zali pena ko sala kitoko te yango wana population balamuka ki mokolo ya lundi 29 janvier 2024 pona ko marcher ensemble pour singa na gouverneur Guy Bandou a lukela bango solution pour insécurité et leki yango esali que affrontement entre ba policiers pe population oyo 4 policiers bakufi na ba civil ba blessure kutu kolobate. Les manifestations yango et créé maman na embouteillage kaka nde vous allez komona boye mutu oyo azali na Congo central moyen akota Kinshasa ezali TP
oyo nyonso azali na Kinshasa moyen akota na kipese ezali te yango tango population emonaki micro ya Mag FM babelelaki population se soulève pour la première sécurité c'est-à-dire ba contre la bato à chaque fois contre la bato banda bambongo na bandaku voire même bato bazana hôpital à côté les bango na bambongo bato bazana hôpital bazui tout bazolongola batongo batubi na mutu ya malade wana c'est ça c'est pourquoi population a siliki de se lever le non tout c'est trop faut marcher que ça va le contribution de l'écolo ayo ka comme ça ba la solution problème est que la police a ba umeli mingi alors donc ça nga balongwa ba changer mise équipe susu ko ba monter malam comme ça ba pour sécuriser la population na personne Congo central les autres vivre ma paix ma casse koleka bokomona bototonga kolozi bokena ba na est kuna bokisangani batu kuna bototonga biloko ya bien Congo central les autres tika lelo Congo central qui pèse kota la population qui pèse kuna embouteillage batu bazo voyager te peuple ba 4 soldats ba policiers ba kufi ba civil ba kufi est-ce que président ton ministre ya défense azomona biloko tozomona te général na la police nationale azomona tozomona te problème na biso eza abotala biso papier batu bambongo babotoli babiloko babotoli batope koma le problème eza ke tozosenga na gouvernement ya deuxième mandat ya Fati Beton ailanda likambo oyo bazwa soin ya Congo central awa tokosenga na gouverneur ya province ya Congo central Gibandu pardon Luka solution pona oyo etali insécurité na Kimpese pamba te manda ya sika oyo kosenga makambo ya kitoko ekota po bozoluka pe bokota su na gouvernement kasi soki makambo buzoba ya insécurité ozo continue na Kimpese ekozala vraiment kitoko te bino botala ndenge ba voiture mosusu ekena ngo ko stationner po nzela kokota Kinshasa ezali te dossier oyo ya insécurité na Kimpese eza à suivre. Na commune ya Limete quartier Kingabwa mingi pe na poids lourd bakanivo zali ya kotonda na ndenge ya kosekana te surtout soki mvula ebeti mai ebimaka na makadame pe population lukaka nzela nini oyo bakoleka basengi mingi na Gérard Jikoko Mulumba ozali mwana ya Limete sala quelque chose pona bandeko na yo ya Limete. Zwami awa na poids lourd, c'est-à-dire na commune ya Limete sika bozali komona ndimelanga mwana mama ba caniveau na ba terrasse ezalaka lisusu bisika kolekisa mai te e koma nango bisika kobwaka bosoto tala ba conséquences okokanisa kaka soki toza na saison sèche nde ba salite oyo ekangamaka pe etikaka problème na ba terrasse epai wapi eza mosala ya gouvernement kasi population nanga monaye aza responsable monene po ba habitude ya kobwaka biloko na ba terrasse na sika babwaka ngo na poubelle moko eza approprié et koma nango ko créer ba inondation dimelanga indeti awa mwana mama pona kobwaka biloko na ba caniveau to pe na ba terrasse mai ekoma kopanzana na ba avenue tina ba mapango ya batu pona koluka kaka lolenge kana ekoki kozwa nzela po ete eketi na destination na yango bato na bato bamemaka basalite ya bapusu kobwaka na terrasse donc moye te so mbule ye caniveau etondi moye mai ekule ya te po esezobeba donc moye bato bamarche ezala te epesa mpasi makasi en tout cas mpona bakonzi nazoloba boye mai ezoleka makasi basalite na baterase mai ezokangama bamatite ezokangama a partir ya kozanga kobongisa vraiment basala makasi bakontrole mpo babongisela biso baterase babalabala ebebi mingi na mabulu Courde wana ezali respecté te pa ya population yango mai ekomi komizwela nzela na yango to komi ko accuser tant de la fin to pe irresponsabilité à l'état nzokande biso moko pona protection environnement toza censé à ko protéger ba avenir na biso pona kobwaka biloko na ba terrasse te kasi na ba fulu o esengeli po ete ba terrasse na biso etikala esika e komema kaka mai ndimelangai soki tokoyebake ba caniveau to pe ba terrasse ezalaka esika kolekisa mai to ko éviter ba danger o ezali kokomela biso na 21e siècle oyo ndakisa ba inondation to pe débordement ya mai to yebela po l'état ayaka kaka na sima biso ne muto osufra na ba avenir.
siko tambola avenue du commerce komona inondation topeli ziba ya maizali ya kosakana te comment ko déranger population baleli bongo na micro ya Mag FM Gentil Ngobila tala peuple na yo ya Kinshasa nde baleli ko kufa na solo pe basalite ya ndenge na ndenge. Soki na ebisi bino bondima te kasi fo na ebisa bino yango o bozali komona ezali nango avenir ya kitoko o to mesanko kende kosomba biloko ba boutique etondi avenir yango ba magasin koloba te avenir o to benga avenir du commerce ezali kuna na centre ville na commune ya Gombe kasi situation avenir o bozali komona na asir bino mo bozali kondima te ke ezali avenir du commerce soki opusani pembeni na mupanzi nango boye hôtel de ville ezawana e bongo bijou ya centre hospitalier universitaire Renaissance Oyo président de la République Fachi Betomo Kantombolo a pesi cadeau na bakinwa nyonso kasi niveau ba autorité mususu bazali ko beta yango karapo ndenge tomonele eta ya mama yemu awa tebiki hôtel de ville aza pembeni awa seke gouverneur de la ville Gentil Ngobila Mbaka pe vice naye Jekoko Mulumba sûrement baza au courant na délabrement avancé Oyo avenue du commerce ezanango awa na ville ya munene et surtout bourgmestre ya Gombe pe azali épargné te pour avenue du commerce ezali na commune na ye et ba autorité pona nini bozali kolinga toujours bozape misala kitoko oyo président de la république azali kosala awa po bato nyonso baya na hôpital oyo tobengaki ex mama yemo il faut baleka na avenue du commerce surtout bato bazali kouta côté ya Tchangu limité partie est nyonso ya ville province ya Kinshasa il faut baleka awa na avenue du commerce kasi na eta nango bozali komona bino moko soki olati boot te to olati sachet na makolo te okoleka te po kombo na yo tambola na kati ya mai ba autorité ya ville province ya Kinshasa pona nini bozali kosala bakinwa boye na ba endroit ya boye ezamwa pasi ba congolais bandimelaka bino na ba promesse na bino boyaka nango o ngana kosala boye o ngana kobongisa boye po avenue du commerce ezalaka nango déjà bien kasi bino bokoti olebo batela bien nango le contraire bobebisi yango lisusu makasi e bongo babisiko eza ya kobeba est-ce que borobongisa yango bakinwa bazonyo kwama ba autorité botala likambo ya commerce match eza mabe makasi. Na match oyo kobetama mokolo ya vendredi ya quart de finale entre République démocratique du Congo pe Guinée population bazangaki malobate babelaki na micro ya Mag FM. Tomoni équipe à Guinée baza pena ba technicien de part et d'autre belé mais teyebi na mitema même ba Guinée sika bazali raconte na bona RDC bazo trembler déjà bon abiso tremblement tremblation za te to trembler ne loko te assurance ezat et loko ba sabiso za susté au Sénégal az adversaire mais toyebi que liboso titre le léopard ne tombera jamais na pesi ba chance oh todo ya oh match to beta oh to beto nzamba osunga ba ke liboso donc RDC eloko makasi toze eloko makasi to banga te côté à match ndenge beta makilobi soki ba beti su ndenge wana to gagner parce ba jouer na biso peut ba beta balle par exemple balle so beta ma bien chance c'est belé en pesa le pas Guinée aza premier abeta balle be match ça facile pour nga match mais ça facile Guinée to gagner perdre alors on attend 2-3 et écoute c'est encore une bête noire pour la RDC. Guinée Zaïre zaïga ba match makasi ndenge za Guinée ndenge za ki RDC Égypte ya lobby ndenge za la RDC na Maroc. Troisième bête na biso noire en Afrique c'est la Guinée. Guinée wana Guinée Conakry. Neto kutana il ne peut pas d'emblée dire que tu vas gagner facilement tes match makasi. Mais je crois que comme on est en train de vaincre des malédictions qui nous faisaient traîner les pieds, c'est que nous croyons que cette fois-ci aussi Guinée sera vaincue. Nabalément oyo ndete bouclé complètement édition ya mokolo na lelo oyo ngai Goluka Lekeroz de la presse congolaise nazalaki na ese représenté les bino édition yango na pesi merci ya monene na molandi oyo alandaka Mag FM mokolo nyonso
Prince Muyambo Tambo toujours en disant enfin que entrepreneuriat vous allez kosala na Kinshasa et Tambola toujours liboso peut continuer ko encadrer ba jeune ya ndenge na ndenge Prince Muyambo pe merci na caméra mais vous allez na sima caméra Lelo Junior Santos. Merci na bino nyonso bozala ki boso ya ba poste téléviseur bino pour la kulanda édition ya mokolo na lelo ngana bino tokuta mikozali koya pe na remercier les sous équipe technique et rédactionnelle tout travail na bango mokolo na lelo ce kinzamba zongite tokuta ni mokolo ya lobi.